Hello guys, welcome to Triple L. Let's learn Lingala on Telebomoko. Toyeko la Lingala. Mbote mama awinja. Mbote. Mikolo ebele. Te nazali. Okay wapi? Nakei kosomba nyama. Nakoki kosunga yo. Oui, nazoluka nyama. Ozoluka nyama nini? Nazoluka ntaba. Yango yo mama. Kilo moko eza combien? Kilo moko eza 400 shillings. 400 shillings eza ebele. Ozana combien? Nazana 300 shillings. 350 shillings de prix à suka. Ok, pesanga 10 kilo. Yangoyo. Merci. Ba épices nakoki kozwa wapi? Nayebi mama oyo atekaka ba épices. Ya solo aza wapi? Pusana liboso na 4e mesa okomona ye. Merci papa. Merci. Na ye.